tusamba ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeundwa lya mwanda velela bika kalanga yetu tuko kwa yelemu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso papa motei mutate yaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpono mokolo wana tobika tozali bana mapamboli tata nzambe alingi biso mingi mokolo ayenga biso banso na mokili mobimba tokotaka mabondeli mpona kokumisa tata nzambe biso mpe na Yerusalemi mosala tosalaka nde yango wana kosala na biso na ndako ya nzambe kolayenga kokumisa tata nzambe koyemba banzembo koyoka matei talaka mpe ndenge tokotelaka na Yerusalemi topesanaka mpe bambote mabonde soki esili tobimaka libanda mpona misala oyo tolobi ntinsani mpona botongi lingomba mpe botongi Yerusalemi. likambo tolingi toloba balakisi biso bajene bakonzi oyo totelemisi le 4 août du 4 na biso tobosana te likambo wana awa na Afrique bongo kuna na mama biselenge oyo bakatela biso po ete biso bajene mpona apaki awa na Afrique tozosenga $20 na Europe tosengi €20 awa na mama biselenge kuna na Europe mama Rebecca yavane na Belgique volonté ebima mingi epaki ya Europe mama Rebecca ya en Afrique baba biselenge tobosa makambo wana te surtout biso apaki konse atelemaki paster wawa kambo wana tobosa nango te kore ekipe ozaka na bikateli le 17 juillet tobosana te ndenge tosalelaka bankole le 2 juillet programme topesi mpona bafleur biso Free product selection right on Alibaba.com. Merci. Sacrée protection, dis donc. On rigole pas, je suis maudit avec les téléphones, j'imagine même pas. le
DGA tozala ebele awa ya koko kinzembo na biso tozali na programme nango tobosana te nakanisa bolandi biso bafule bobosana te le DGA tomata mingi tinsani mpe kozanga te na ye mpona kolakisa ke toza na misala mingi ya kosala elakisi ke toza na programme monene 2025 oyo tolakisa na mokili na programme nyonso bazali kopesa biso mpona yerusalemi mpona botongi korona mpe kobokola lelo bambuta ya Brazzaville bango nyonso baza na Pointe Noire mpona kotelebisa Pointe Noire mpona programme misala mpona kunzulu tolingi mpe bongo partout na Angola mpe baza na programme monene mokonzi ya preski ese akendaki mpo makambo balingi basala ya kitoko ya malamu ndenge ezosalama partout na Brazza Angola awa na Kinshasa tozomona kiti ozotambola na silence me makambo ezotambola surtout ya nkolo na kobokola tokomona basurprise ekozala na fete oyo toye ya 17 mars nsima fete bakoya kotala biso bato ebele makambo mpe mingi eza na programme yango mpenza likambo na yeli nakoloba mingi te mpona nini après midi nde tosalaka ntinzani volonté ezala mingi papelebe boya bible elobi nini biso bato tozosalela nzambe biso tozolanda mateyi toyoka bible elobi nini makambo oyo ezali ya kofonde te bande ebandeli toyeba nzambe alingi nini mpona biso bisala oyo tozosala baprogramme ezowuta wapi na ye moko tata nzambe yango wana tozoloba te biso bato nde tozala makasi ya makambo oyo nyonso bazokotindela biso yango nde kolongisa biso eza fonde te mpo yango ezalaka ke okufi baange mibale bakotelemela yo ange ya satan na ya nzambe ya nzambe akoloba ke mutu na ngai satan mpe akoloba mutu na ngai me lelo soki tozolanda misala ya tata nzambe satan akopusana te akozala mosika me na masumu na biso nzambe nde azwaka distance na biso biso mpe tolingi lisusu te tozala distance na nzambe na biso tolanda oyo bouta na mokanda ya tata nzambe osala nini oyo tosalaka mpe nzambe akokanisela biso merci na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre tata molimo centre apesaki biso chapitre oyo po te tokoka kotanga yango lelo liboso ya biso banso Esaïe chapitre 43 verset 9 à 13 Esaïe Yesaya mokabu ya 17
nzela ya libwa kilo 17 Esaïe 43 9 à 13 etangeli ezali boyi na kombo ya tata mwana mpe mosantu moto ya mokanda bakomi bato ya nzambe bazali batemoin na ye. Yawe alobi boye bamboka nyonso ekutana bikolo nyonso esangana na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa batemoin na bango oyo bakoki kolakisa ete balongi toyoka batemoin wana po tondima ete ezali ya solo. Ngai Yawe nalobi boye batemoin na ngai ezali bino bato na ngai, ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema bondima mpe boyeba ete bobele ngai moto nazali nzambe. Liboso na ngai nzambe moko te azalaki, mpe nsima na ngai ata moko te akozala. Yawe ezali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto nabikisaki bino, ngai mpe moto nayebisaki bino yango. Bozalaki ata na nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali batemoin ete ngai nazali nzambe. Ngai Yawe moto nalobi boye. Nakozala bobele nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai. Mpe makambo ngai nazali kosala, moto moko te akoki kopekisa yango. Na kombo na tata ya mwana mpe mosantu. Ngonga ezali te tosi toyoki ndenge mokonzi auti koloba, ezali na biso ntango mosala mpo tozali mokolo mwa yenga. Na texte oyo totangi awa nabeki kokabola ngo na biteni misato. Eteni ya liboso namoni kuna bazali mokonzi Yawe azali koloba momekano concours. Eteni ya mibale azali kosenga balakisa bilembo ete solo bango bazali banzambe. Ya misato azwi bato na ye batemoin na yambo. Nzambe alukaka kaka kobikisa bato na ye na ntango nyonso soki confusion ekoti. Ntango moto akomaka na mpasi ya mokili, banzambe ya ndenge na ndenge bamonanaka basalaka confusion na kati na bato. Moto ye moko akoki kobima lisusu te parce que abungi na ntina na mikakatano eza na mokili na banzambe ya ndenge na ndenge bazali komonana. Makambo wana ebandi lelo te, me nzambe alukaka kaka solution na lelo ya bato na ye, ya bana na ye, abimisaka kaka na nzela na mutu po tamilakisaka ete solo ye te azali nzambe. Na ntango ya mokonzi Akab na Eli, prophète Eli, na 1 Roi chapitre 18 verset 17 à 40, nzambe amonanaki nzambe ya solo amonanaki na kati ya confusion wana. Mokonzi Akab na nzambe na ye 450 ba prophète
oyo batiaki bato na confusion balobi ke nzambe ali moto aza kobebisa eli alobi te bino nde boza kobebisa ese momekano siko ezalaki nani azali na nzambe ya solo basalaki etumbelo mpo bapesa mbeka kasi ezalaki mobeko batya moto te toyebi histoire wana mokonzi ya bule tata molimo santo asi apesa biso yango nzambe ya eli amonanaki ote oyo asalaki nano esalama te nano bamona yango te bato nyonso bayebaki te solo nzambe ya eli azali nzambe ya solo ekomaki mpe ngala na ntango na mokonzi Darius na Daniel chapitre 6 bato balingaki balia malamu bazala malamu alo bakomisaki mokonzi Darius nzambe 30 jours basambela ye kasi Daniel alingaki te bakangaki Daniel babwaki na likolo ya bankosi esalama nano te bankosi bazalaki nzala mikolo molai kasi baliaki Daniel te nzambe ya Daniel amonanaki mpe azwaki lokumu mpe mokili mobimba esengelaki basalela ye batata bamama momekano tozali kotambola tozali kokende tokomona yango esengelaki elembo eto akomonana nzambe akomonana ndenge nini pamba te bato bazali mingi na kati na mokili nakobotama na nkolo yesu esengelaki elembo emonana nzambe alakisaki elembo ye moko akopesa elembo ndenge alobi yango na Isaïe ye moko nde akopesa elembo na Isaïe chapitre 7 verset 14 kitakuna babi mwana mwasi akozwa zemi akobota mwana mobali bakopesa ye nkombo ya Emmanuel nzambe kati na bato alakisi elembo te solo Emmanuel abotami atindaki monzoto elakisi bato ya mayele na est balandaki monzoto mpe bakomaki esika nzambe azalaki alakisi babatela na bampate awa bino bofandi bokende na ndako na bibwele okomwana mwana moke azingani na elamba ya pembe atiami na elielo ya bibwele nde nzambe bakendeki mpe bamonaki elembo nzambe nde moto alakisaka elembo ete solo ngai nde nzambe nazomona na kati na bato batata bamama likambo toza na yango awa confusion ekoti na kati na mokili bayengebeli bazali kolela po epai na nzambe ote alakisa monene na ye na ntango wana balobi awa na mokanda na biso ete Egypte akolela na nzambe nzambe akotindela mobikisi mpe mobundeli akobikisa bango mosungi ya solo esalamaki bongo na katikati na biso na le 6 avril 1921 papa Sikoki Mbango abandi mosala confusion ezalaki mingi banani oyo bayeki bazali na liloba na nzambe ya solo banani nde banzambe ya solo mais nzambe azali nzambe amelakisaki te azali nzambe asekwisaki mama dina asalaki mikolo mine na liwa abikisaki asekwisaki ye akangamaki bake na ye na banzangungu avant adekole abitre kokende te soki namoni mwasi mpe bana na nga te nzambe aza kolakisa bilembo te azali nzambe na nzela azongisi moi ezalaki na 17 heures azongisi yango na 12 heures azali kolakisaki azali nzambe akomi na Kinshasa babelge bazwi ye bakende na RTNC esika RTNC ezali lelo radio diffusion congolaise cimetière ya bampoko ezalaki na ntango lesika wana mondele alobi te tala cimetière oyo okoyebisa biso nani aza na kati nani bakunda mwasi to mobali mpe kombo na ye papa Simon Kimaka alobi oyo boza koluka kaka nkombo na motu azali na kati mais yela nabimisela bino mobimba na ye abimisi mobimba ya mondele ya belge bamindele bakimi abite bokima te bozwa ndeko na bino bokende na ye barepatrie na belgique nani asala deja likambo wana batata bamama texte elobi soki azali nzambe bobenga na bamboka tosangana alakisa bonzambe na ye asangisa mpe batemwo na ye batie na tono toyebi histoire ndenge abimaki likolo na mai batata bamama nzambe alozwi biso batemoin ezali honneur epai na biso po tobizama batemoin na nzambe mais comportement ya temoin ezali ndenge nini
nzambe alobi bino nde libota na ngai, bino nde batemoin na ngai, o bino nde bakokata likambo oyo. Comportement ya témoin. Témoin azali mutu oyo akolobaka makambo oyo amoni to makambo oyo alobi ayoki akoloba yango intégralement ndenge amonaki yango ndenge avivaki yango nde babengi ye témoin. Ye nde apesaka nzela mpo tasembola makambo nyonso ezala kitoko. Comportement ya témoin. Biso nzambe azwi biso honneur tozala batémoin ya nzambe. Comportement na biso ezali ndenge. Comportement ya liboso ya témoin ezali fidélité. Témoin azalaka mutu na sembo. Témoin azalaka mutu na nyoka te. Témoin alobaka liloba likolo te liloba na se te. Pamba te soki obebisi témoin akotaka boloko liboso. Batata bamama batémoin ya tata nzambe molimo sango ezaleli na biso ezali ndenge nini. Témoin azali mutu moko azali crédible. Elobeli ntango na kopesa témoignage bato bakodute te. Mais ntango nazali nyoka tantôt plutôt ntango bakopesa témoignage bato bakodute na témoignage na yo. Tala ntina nzambe molimo sango azotinda biso ete tozala makasi na mabondeli mpo te topengwa te na nzela oyo ya sembo biso toyebi mpo te biso nde tokolakisa nzela. Zakari chapitre 8:23 bakosimba biso na bilamba mpo tolakisa nzambe ya solo. Mokili ekoti na mpasi bazali koluka mobikisi biso bazwi molimo sango azwi biso batémoin. Comportement na biso ekozala ndenge nini. Tokozwa ngonga te totuni témoin na témoin lokolo tovandi awa etamboli na ngai ezali nini. Ese solo ntango na kotelema na kopesa témoignage te papa Simon Kibango mokianga ni molimo sango bakondima ngai parce que témoignage na ngai fe ezala concordant ezala réciproque na makambo nga naza koloba na lolenge nga natambola. Ese totambolaka malamu biso moko na mabota na biso na kati ya bafamile na biso. Ese totambolaka malamu ngonga epesebeli biso tosembola parce que mokumba oyo tozala ngo eza monene mokili ekomi na mpasi. Nzambe molimo sango atelemi abimonisi me biso nde bazwi batémoin. Quelle grâce na nkombo na tata na mwana molimo sango tata molimo sango atelemi. Kombo na Nzambe tata mwana tata molimo sango. Nzambe pe tata na ngai tata molimo sango papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci pour la maloba opesi biso to intervenir na tranche eza micro ya yo. Chapitre oyo opesi na biso Esaïe chapitre 43 verset 9 à 13. Nga nazwi obele verset moko contenu à temps. Verset 10. Posa na Nzambe ezali nini mpo na biso? Makambo misato. Ya liboso koyeba ye Nzambe, le connaître. Eza na kati ya verset 10. D'abord le connaître, koyeba ye. 2. Kondimela ye, connaître, croire et discerner. Makambo misato wana. Koyeba ye, kondima ye, et kososola ye. Makambo misato wana. Posa na Nzambe ezali nde bongo. Alors ça l'exégèse il y a verset nyonso te mais kaka verset 10 na zwi ya contenu à temps. Koyeba Nzambe, kondimela ye, ekososola ye. Pasi ekomi dernièrement papa atangelaki biso likama ba neutre. Neutre azali lokola moto moko andimi to andimi te. Mais Nzambe aboyi moto azala neutre. Ou bien yo oyebi ye. Pe ondimi ye ondimelaka tu crois. Ou bien oyebi ye
te mpe ondimelaka ye te me okoki kozala neutre te na likambo na tata nzambe neutre ekozala te il faut asanza yo position na yo ezali ndenge nini la foi il faut ndimela ye et confusion ekomi na kati na mokili ndenge pa pasteur Kabemba alobi c'est comme cela parce que bato bakomi kwa mandalala tantôt plutôt position ezali koyeba te est ce que moto oyo ozali kolanda est ce que yo oyebi ye est ce que yo ondimeli ye bilembo ya kondima na yo ezali nini biso par exemple balobi la foi sans œuvre est une foi morte ekomi bongo na kati na bible soki biso tozali kolakisa kondima na biso na misala oyo nyonso to tozali kosala na bolingo oyo ezali kati na biso na kobatela mibeko yango wana ezali kolakisa ete vraiment kondima na biso ezali kondima ya solo soki ozali na bolingo te na ndeko na yo soki ozali na kati na mibeko te on ne voit pas en toi batrace ya sainteté boki bosantu oyo ya nzambe ngai nzambe alobi nazali mosantu bino bozala mosantu soki bozali na kati na mosantu te seke yo oyebi nzambe oyo ozali kolanda te seke yo ondimelaka ye te parceke ye azali mosantu yo epofi kozala mosantu e na misala oyo biso tozali kosala bato bazali kokamwa na kati ya mokili ngai naza kaka na verset 10 wana je prends un témoignage nazalaki na Dallas aux États-Unis. Dallas à l'autre extrême koleka New York kuna à l'extrême. Na Dallas aux États-Unis. Docteur Soul, un cardiologue monene na mboka na biso. Ayebisi ngai boye. Reverend élevé tango biso tokozonga na mboka na biso. Loba na chef spirituel. eloko ezalaka na bino bakimbangiste esalaka te odui 1000 francs 500 francs ole 500 francs opesi na lingomba bozali kosala misala ezali kokamwisa biso bozali kotonga bandako bozali kosala misala oyo biso tozali kokoka te pourtant nous on est des millionnaires on a l'argent mais tosalaka te mpona kobomisa mboka na biso mais vous donnez au komona moto mama moko ateki makala na ye mwa mbongo ezali na etango mosusu alei te na ndako na ye me apesi yango na kati ya lingomba eloko esalaka na kati na bino bongo ekima bino te loba na chef spirituel likambo wana me ya toninga me mpo na nini esalaka epai na biso te omoni likese me mpo na nini esalaka na kati na biso te biso mpe topesa bamilio bandenge biso tozali ndenge bino kosalaka pourquoi esalaka na kati na biso te voyez ezalaki préoccupation pas ici mais à Dallas aux États-Unis kosika bato na mokili baza kokamwa ndenge nini bakimangisi basomi bateau de pêche ndenge nini bakimangisi batongi temple sans grue en main comme ça na mabanda ndenge en 5 ans seulement ndenge nini bakimangisi bazosala misala ya boye kondima na biso c'est-à-dire tata molimo mosantu azali kati na biso misala oyo nyonso to ezali kosalema yango nde ezali expression ya kondima na biso toyebi ye tondimeli ye et puis todiscerne c'est-à-dire tososoli ete ye azali komema biso na kati na solo na kati na lobiko yango wana tozali na kati na likeseni oyo nkolo yesu apesaki elaka wana ete molimo mosantu akoya me bamokili bakoyeba ye te me bino bokoyeba ye mpo ye akozala na bino akowumela na kati na bino mpe akozala na kati na bino ndenge paster Kabemba alobi miskamwa ya nguya ya tata Kimbabu ye nde asali yango mokili basosoli babelge bato nyonso to basosoli ke ye nde azali molio parce que persécution oyo nyonso babelge basali on a expérimenté sur le corps de papa Kimbangu toutes les formes ya mort mais il n'est pas mort ezala mort
par empoisonnement, et à la mort par noyade, et à la mort par fusillade, par toutes sortes, il y a ma mort, c'est la liste. Il y a on a expérimenté ça sur le corps de Papa Kimba, mais il n'est pas mort. Akufaki na mokolo oye moko alobaki ngana solongo na kati na mokili. Ba pesi ba kwazo akufite. Ba noyer, ba tier, ba fisier na kati ya tono ba souder yango ba boîte yango les balles. Mais siko mutako complémenter mais il est sorti. Bah saler tout ce qu'il faut. Bah bétier un revolver, jamais à Koufate. Bah saler toutes les fois. Tu peux même, je ne sais pas, 80, ça la liste, on a expérimenté ça pendant 30 ans. Mais bah Bomi était à Koufite. Nali Wayamut. Mais à Yemoko, à la date fixée par lui, il a quitté le monde. Ndege moko na papa. Donc à Sali Moto na Mokilo yote. Alakisi biso bonzambe na ye na ndenge oyo yango esengeli. Alors ye akowumela kati na biso me bamokili bakoyeba ye te. Est-ce que yo oyebi ye? Est-ce que yo kondimelaka ye? Est-ce que yo kososolaka maye tata molio mosantu akolobaka? Programme na ye azali komema biso te akomisi biso na likambo ya confession totobela. Pour Azali faut toujours rechercher la sanctification sans laquelle personne a comme on a beaucoup de Nzambe. Totobela. Comme si biso pe nesikawa. Nakosuki ça. Na ça la rappel il y a verset. Nzambe aloba na bana na Israël. Alobi pe na kati na biso. Ezali nde bongo. La Genèse chapitre 13 verset 17, je prends seulement ça. Genèse chapitre 13 verset 17. Nzambe alobi na Abraham, parcours tous les pays en longueur et en largeur, parce que je te le donne à toi et à ta postérité. Batu kaka mibale na kati na mokili na bisika mibale kaka Nzambe aloba liloba oyo. Tambola na kati na mokili oyo na longueur na yango mpe na largeur na yango mpo epesameli yo Abraham. Nzambe apesi elaka wana asengi na Abraham apesa atumela mwana na ye Isaac mbeka tango Abraham atomboli mbele mwana wana pe ne faites pas du mal à l'enfant. Nzambe a juré. Nakati na Bible, je crois, si je ne me trompe pas, Hébreux chapitre 6, verset 13 et suivant, ba yebisi biso que makamobi bale oyo Nzambe akoki ko bouger ta ko wanga nate akoki pe ko kosate. Elaka nandai. Oh, na bana ni Israël Nzambe apesaki elaka mpe asimaki ndai. Je jure par moi-même de te bénir. Ponani. Le serment s'obtient par le sacrifice. Yamwana alikaki nanzela ya sacrifice oya senaki nanani. Biso pe kaka na bisika mibale. Tata Kimbangu apesi elaka ete biso tokozwa bonsomi. Papa Kimbangu epai na biso. Papa Kimbangu a parcouru en longueur et en largeur. Moka oyo biso tosali nango ebengami lelo RDC. Kokenanaye a traversé, passé par toutes les provinces et kozonga naye pe a province nenoyo total kaka carte ya passion ya Papa Kimbangu. Il a fait ce que Dieu avait demandé à Abraham. Mais Papa Kimbangu a accueilli en longueur, accueilli en largeur. Genèse chapitre 13 verset 17. Tata Kimbangu balobi, moi je suis Dieu, parce que j'annonce et j'accomplis, je sauve. Ya loba kete biso toko so bonsomi mondela kokene. Biso pe to so bonsomi batata ba mama.
bankoko na biso bakendaki epai na papa Kimbangu alobi papa Kimbangu nyonso lobaka biso tokozwa tokotamwisa mboka oyo tala nano bamakwanzo ezali kati na biso tozali na baagronome te bavétérinaire te bagent territoriaux te biso tokotamwisa mboka moto te kaka makambo sabi te oyo alobelaki nga likambo wana akosaka te bana na biso bakokota classe bisika oyo nyonso bino boza komona bamindele bango nde bakoya kotamwisa mokili na biso biso tokomona pasi me bango bakomona pasi te yango mpe esalami yango na paster Kabemba alobi nani anonsaka likambo wana mpe esalami batemoin babima baloba ete biso tolobaki mpe esalami ye nde azali nzambe etikali na biso koyeba ye kondimela ye tozala banetre te kondimela ye na motema moko na makanisi na biso na nguya na biso nyonso to ekososola alingi nini mpo na biso tosala mama na likambo nde yango wana Pasteur Kabemba alobi na biso likambo ya confusion c'est vrai yango nde ezali kaka mpasi examen bimaka na kati ya baconfusion mais batata bamama kimbangiste et non kimbangiste na tolobelaki yango torapele yango mpo evanda kati na biso na 1921 papa Kimbangu avait été condamné à mort. Vous connaissez le procès, vous connaissez le jugement à Ex-Tisville Mbanzangungu. Je passe. En 1991, donc 91, Papa Diangenda, le 17 février 1991, à Lobby, Monso et Kanamaka na Mbanzangungu, Monso Peko Fongwa na Mbanzangungu. 1921, 1991, Tango biso Koma na 2011, pardon, 2011, toujours à chiffre Warezola. Na 2011, révision, il y a jugement, il y a Papa Kimbangu. Le 3 octobre, à la même date, à Mbanzangungu. Greffier, il y a haute cour militaire. Tangoye azali kopesa na papa Mokonzi Abole, papa Simon Kimbangu Kiangani. Aza kopesa ye le jugement, copie à jugement révisé à papa Kimbangu. L'acquittant. Qui a zala kinana likambo ta commis libre. Tango kaka ye azali kopesa ye jugement au même moment. Je dis bien au même moment. Nous on était en Mbanzangungu. Tout ça va témoigner. Au même moment, tant papa Mokonzi Abole, papa Simon Kimbangu Kiangani, azozwa copie wana dans le ciel. Soleil ezalaki makasi, couronne esalami na kati et entouré soleil. Le ministre de la justice de l'époque, papa Losolo Mbamba, na bato nyonso to babi mais tout le monde a un événement ya boyete, ça s'est passé où? Monsieur Biso esika ese leka batémoin pe balobaki ezalaki bongo biso pe to libela ndenge komami na kati ya chapitre papa pesi ça s'est passé où? Donc na kati église que ministre confusion il faut ici là bon lelo il faut ici là parce que tokoloka nani ya lobaki esika oyo et puis, je vais ajouter une chose. C'était en 2001, la candidature en bossalité. C'était en 2001, Teboli Misanga, j'ai perdu la date, j'aime donner des dates précises. Papa Dialungana à Loba Boy. Que Papa Kimbangu a dit qu'il a dit son Maloba. Que la bisogno surtout mitano, ngainde motu na koya komona lisusu. Et si il y a prison, et si il y a bakangaki biso, peto panzanaki na biso ngainde motu na koya komona. Et c'est là qui mon polo oyo bapesa ki papa Dialunga na médaille. Ngainde motu na koya komona ici. Et papa Dialunga na bango nyonso to mitano motu na suku akenaki kozonga na esika oyo ba jugaki papa Kimbangu nde ba jugement na bango ndenge bango nyonso to mitano ba panzanaki yende motu asuku akenaki kokoma lisusu na esika wa.
Et après, et c'est lui, Papa Diarungana, qui a réglé le problème de succession à Tikali Mukuma na Oyo. Et l'Obama qui était na Kobota en 1918, il y a l'Obi Manso et Kanama na Banzango, Gofumaba na Banzango, na Kobota Manissus en 1951, et il y a une copie à jugement wana, acquittant Papa Kimbangu, et Lola, BC, va tester Yango qui s'allie des solo bongo. On confusion que vous allez se gagner, concours que vous allez se gagner. Yé azali yende, boyeba, bondima, bososola, et ngana zalinde yé, bososola zalite. Yango na zali komema biso maleme na bilaka, soko yé alobi, toza kosala memorial, to welisa yango. Soki alobi na biso tozali ko ndenge moko awuti koloba bikateli ndenge aza kopesa batata bamama towelisa yango bato na kati na mokili bazali na jalousie ndenge nini bakimangisi bazosala makambo biso tozali kokoka te parce que le Saint-Esprit est avec nous. Soko molimo mosantu te tokoki kosala bisala oyo biso toza kosala te. Et lokola ye azali kati na biso totosa ye tomemea ye mpo akokisela biso bilaka na nkombo na tata mwana tata molomosa. Merci papa bokenovanda makambo na biso balandelaka yango eza na ntina ntango oyo ezali ntango ya tata molimo santu nivo oyo toza kolanda bato balobaka ye Kimbangu azali nani nini asali awa na mokili mais mpona koyeba ye ke azali nzambe na ntango ya pasi mokili mobimba eza ya koningana tokoluka nzambe azali wapi ntango wana bato bakoloba ke tolanda epai tozoyoka sango nzambe azali kuna. Moïse ntango abimisaki bana Israel nzambe alobi ete esika bakokoma mboka elaka mpai bokokati bosala sini nde basalaka sini. Biso toza na bilembo ebele ya tata molimo santu yango tokomi na nivo ete bilembo nyonso wana totonga yango tobongisa yango. Ndenge tozotambusa makambo tobandelaki na Lubumbashi tokoya na Lewa tokoya biplace ezali ebele kote na este na likolo topesaki ordre babanda kosala tokokoma na Kinshasa Lutendele tokoya na Mbanzango ndenge balobi na biso tie na boma toya kosisa na Nkamba biso tokomi pre soki toza kobongisa memorial tina ezali milimo bakufa na ndenge ya likambo oyo ndenge ezalaki ya nkolo Yesu na papa Kimbangu bisika wana nde kozala fete monene si tobandaki malgré bamoye eza moke me tozobunda kaka tokomisa likambo yango na fuka
lelo mpona botongo ya Yerusalemi ndenge tolobaka fete ya papa Kurutu le 17 mars eza ya Afriki baye ebele mikolo na biso ya bafete likolo nde ezala ya kofungwama barapport na biso ekendaka direki epai ya batata na biso ndenge toza na kati ya tempelo oyo ndako ya Nzambe kuna na bomozole mutu oyo libumu makolo mpe nanu tokokisa yango te me Équateur bayebi likambo mpo bamfuma longo alobaki na bango lelo tozosala kingo bino bato ya Équateur toyebi mpeke makolo bino nde bokosilisa yango makolo etegal tribune mpa tovandelaka plan ya ezali makambo nyonso bapapa batikaki toza nana na misala yango batangeli biso chapitre wana kolakisa ete tosalela Nzambe oyo tozosalela ezali tata Nzambe soki totangaki Angola Christian Konzo mokonzi arataki ye azalaki kuna mpona kofongola radio ezala televizio mpe ezala mosala na bango bazosala batongi ndako lelo nde bakolakisa nyonso po ete makambo ebonga tozosala tozozonga nsima te tosepela Jacques Nzembo boyembaki boyembela biso nzembo wana
Merci à Jacques. Nzembo eza na Kikongo. Me makambo eza makasi avwidi ya ngungu. Oyo ezalaki ntango wana nkolo Yesu alobi likambo na ngai ebote yango ya mokili mobimba. Me oyo bayaki mpa na biso ntango papa Kimbangu akuti na Banza Nsanda komi na Gomatadi komi undele bakomi kokritike Tata Kimbangu. Nzembo wana epesi leso avwidi ya ngungu. Nzambe alimisa bango elakisike bayebi eloko te tina likambo ya Tata Molimo Santo bayebaki eloko te. Bokasi na ye emonanaki. Lelo toza kolia tozali komela toza na esengo kasi soki oza kobongisa soki oza kobongisa te Nzambe aza kozela biso. Nayebisi badirija bayemba nzembo lia mela na yo kasi suka likambo ezali.
Merci, dirigeants, pour l'Afrique, lobby, toute la bokasi na bino, na kimberekela. Oyo nyonso tozalaki nango yango wana, toye mpona kosala mosala, tomipesa. Nzambe soki asepeli, tozwi mapamboli, na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Bika tokubikelo moko twatambula twatonda lusiku moso tutambuli kwa tata Nzambi mulumbo iki munkumbwa se ye mwane tata mwana velela munkumbwa se